oyo bomoko ya mboka. Pasteur moko na moko akotia mai liboso ya église, akotia désinfectant, akangi zolo pe munoko na ye, akokutana na mosali na Nzambe atiki ka offrande na ye azongi. Mais to sengi na basali na Nzambe, mosali na mosali ayebi bapate na ye, ayebi bandimi na ye, tokosa na ba réseau, ba créer ba mobile banking ndenge bazoloba pona ko permettre bana na Nzambe ba mi akite na ba devoir na bango en tant que chrétien. Akopesa offrande na akopesa dîme na ye na numéro wana ya pasteur to ya diacre et ko permettre toujours ba charge église dans la malam. Alors tout na église ba ko limiter ba service na bango minimum ba lobi na biso te to kana ba église. Administration église za ko sala pasteur moko na moko akotia mai liboso ya église akotia désinfectant akangi zolo pe munoko na ye akokutana na mosali na Nzambe atiki ka offrande na ye azongi. Bali na biso ya M-Pesa Tigo Cash Airtel Money ekozala vide pona kotinda dim na yo kotinda offrande na yo comme ça to continuer mais yo mutoza na offrande na yo kobosa na te ba numéro na biso ya Tigo Cash M-Pesa Airtel Money dim na yo okoki kotinda yango to continuer kosambela pona yo na raquette na yo koyamba mutu moko eza pe interdite ngape lokola musali ya Nzambe eza na bato balokaka mwa ba prière spirituelle ba demo tout ça tokotika bato bakufa kuna na banda kote ata mutu moko soki aye aza na posanga na yamba ina sambela pona ye osali rendez-vous na yambio place nyonso na kozala na kokuko yamba yo na sambeli pona yo po biso toza na kondima ke Yesu nde mobikisi Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.